Maman Olive kotika te. Maman Denise kotika te. Maman da memaka mokumba. Maman da ebi douleur ya kobota. Nazolele pas maman Olive. Maman sociale. Maman bana. Maman asungaka. Namona musala no salaka. Tozana eloko azongisela yo te, mais na opesa ka merci na musala wana. Nzambe mutazongisela yo. O na lobi penza maman ko kanga maboko te. Ko kanga maboko te maman. Maman Denise pe ko tika liboto te. Liboto ebungi sezolela. Bazana mutu te. Liboto za ba etike papa zate maman zate. Bayo ke na biso mawa. Bayo ke na biso mawa. Bon fele moko penda ya tongo to tikala mukie. Bo mwana. Bakota likambo yo. Susi na biso ezaka corps leki wana. Corps leki wana ya. Soki corps leki wana ye, na bi merci na pesa na bango te. Maman kotika te. Bo sunga biso. Po corps wana ya. Même si ezaki sida, mais le dal lingaka na mwana na été. Yango na bengi grand frère na bisenga lobi mutu akoki kozwa image ya mwana te. Oyo ya maladie. Nazo yebisa binoto yebi yango te. Batata poto bazo kama bozo solo la babenga niko ndeni so kuna moyeza te yebisa toti na mbongo moyeza te parce que maladie ali baza maladie te na kombo ya Nzambe tinga tomoni ba photo tini kon na ba po bazo nsema ito gangi ba makila to gangi biso pe na libota na mtasila ne makila te po biso to saba ndenge babota biso boye bota mobimba nanu mtasila ne makila te voyage za fente niko azapela bandeko ne bana poto bakoko bengisa pe na poto niko azala bandeko ne bana poto donc ça vraiment so pour na likambo ya poto po bo mabomo ya Nicole ngana ondima na ngai te. C'est Papa Moïse prophète ya église Hosanna na ye ko pesa bino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esila kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na ne salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya ba belé oyo ba bika déjà oyo basala na kumisi Nzambe ya Hosanna na kumisi Nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na ke na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète
My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na mingi na tachola Yesu. Papa na lingi na temoye sambalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga sabaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga bosabo sambe na yo. Na ye na kosanga na nga bosabo sambe na yo. Nicole azaki ndenge ndeko na zolo bake Nicole akufi pona soin manque à soin biso to lelaki na kombo ya Nzambe na kombo ya Nzambe na kombo ya Nzambe na zolo ba yango na kombo ya Nzambe Tinta tomoni ba photo ti Nicole na ba po ba so sema to gangi ba kila to gangi. Mais de quoi témoigner à l'objet que Abela qui a pris 6 mois à cause de l'hôpital. Même 6 mois on a liboso on a fait boyer à informer famille il me repère Nicole à betati. Toyebi yango te. Nazolo ba oyo ekoleka partout. Ezangai te ngala za ko tu leki. Na pela ba yaya na ngai. Bazali pe liboso. Baza pe na ba mboka libanda. Baza pe akokamwa. Bani ba kona ne biso so boko na biso ne so be toyebi yango te. Olem si ba solo la rapé. To solo laka. Même on avait des camarades. Même moi nanga bosso ba solo laka nae abina zaki na pali na komi bien. Parce que na pas continuer no pe na msumbongo. Moi Nicole na mbote pour moi 30 ans.
mais azosolola bien oza 60 yo bozwa mo 50 oyo mais ya maladi toyebi te azoyebi so papa wana aza leki oyo tolingaka mingi na libota soki ezalaki keme toyebi maladi ya leki wana nde tokatiaki tozwi leki na biso toye na ye akufa na maboko na biso parce que Nicole aza 7e aza baya na ebele baolemba kolongola Nicole tufi te baolemba kolatia Nicole pampex te même si ezalaki sida nde baoloba nyonso baloba mais tolingaki tolembaka te parce que leki wana ana bana baya na ye baza bainfirmier bacorps médical fi wana leka ayi kobenga biso ntango akobenga siko grand frère ya Mélodie ana point noir Mélodie akomi na akomi na oxygène aketika maloba epo akuna na ndako ntango yaya akuti mpe yaya takende ye mosala ntango akomi kuna bayebisi yaya babileki na wana oyo ya star aza maladi makasi azalaki tolingaka mingi yaya alala ete butu ake kuna akomi na ndaka Nicole akuti ndaka Nicole ya okanga mpe baza na hôpital andi na hôpital alobi ngai nakomi deya nakuti Nicole kao aza deja komibwaka akoti deja koma ekomi boye ndeni ye pa ayekoloba ntango leki akufi soki ayekobenga Sophie yango Sophie atuli soki yo ozwi nimero obengi biso ndenge nini ozwi nimero obengi biso ndenge mpo toyokeli kama maladi te oyo melela abandaki koboya abandaki kolalela telefone na ye estce eza moto aza deja maladi asa lembi akokolalelaka batelefone po kobenga famille na ye te mais bino bozo suspecté nani mpe bozo suspecté nini na mort na ye te wana mpenza tolobeli na biso motu te tolobeli mpenza motu te tokondane mpe motu te mais toyoki kaka mawa mpo Mélodie azangi mpenza bato te Mélodie aza pena na bambinga bana ya bayaya nde pena ya bambinga so batemi mpe na likambo azwaka pena solution mais tokamwe Mélodie aza mpe mwana libota elingaki mingi mpo ayebi ofinga te ayebi oswana te ayebi oloba te aza leki moko azalaka social na motu nyonso alobaka na théâtre alobaka na théâtre alors na mwana nayebi te bosali ndenge nini mpo na mwana na biso ya mwasi ya kitoko oyo mama Mélodie atiki est ce que aza na maboko ya yaya le grand frère akomaki tosololaki mpe na grand frère na butu ngai nayebisi ye kopesa mwana bato ya Mélodie na maboko ya motu te po Mélodie ntango azokende alobi na ngai alobi ya Denise soki ozalaki na ndako ozalaki na lopanga famille te ngai napesa mwana na ngai obokola mpo nalingi mwana ngai aza na éducation ya bie mpo nayebi yo ozalaka mpe mwa matata mais lokola oza na lopanga famille na irumu nakotika mwana na ngai te nakokende na ye pasteur na biso alobi leki pesa nga mwana nga nazovanda na bandal pesa nga mwana natika na mwana Mélodie aboyi abi pasteur mwana na nga koto nyonso nakokende na kokufa na ye Mélodie alingaka na mwana na ye te yango na bengi grand frère nayebisi nga alobi moto akoki kozwa image ya mwana te mpo kolo na ye azalaki matata alingai na mwana na ye te zwa mwana alatisa efula azinga elongi na ye ti mokolo ke esalake bakosunga biso kozwa kora Nicole bazwa mpe na mwana baya na ye ngai nalobi zala na mwana kaka na nzoto yaya zala makasi alobi naza na mwana na nzoto ndako ya Nicole eza ya kokanga nakangi ndako ya Nicole clé eza na maboko na ngai mais oyo ya maladi nazoyebisa bino toyebi yango te na bato poto bazokama bozosolola babenga Nicole ndenge nini soki kuna moyen eza te yebisa toti na mbongo alobi aza maladi te tozala na ebembe Nicole atindi mbongo pas même chose aba 8 mois Nicole atindeli biso mbongo atie mpe image tozosolola Nicole azolela ti na bamorgue nyonso tozosolola likambo oyo toyebi te elekela biso donc biso mpe na libota nanu mutasila nde makila te ndenge babota biso boye nanu mutasila nde makila te nanu toyoka batya mutu makila alors moi confusion me pesa pe par rapport ya papa ya mwana bato mosusu balobi ke mwana wana azali mwana ya producteur moto tanga kumba te misusu balobi mwana ya kingandi nebi te en fait likambo ya mwana est-ce que papa nazali ou bien confusion bato baomemanaka na ba YouTube oyo na ba réseaux sociaux oyo bino pe bozala wana kati ya famille en tout cas mpona wana eza likambo na biso privé
wana eza likambo eza secret leki na ngai nakobwaka ngo na libanda te même si akufi mpona wana réponse nango eza te. Mais question moko ezali grande sœur par rapport ndenge bato bazoloba selon ma information aujourd'hui maman Nicole akendaki mboka ya Brazzaville ezalaki par rapport ya ba stress pour arataki voyage à Poto est-ce que kuna ezalaki ndenge moyen moko akendaki kobandela ba démarche à Poto na nzela ya Pointe-Noire kuna nzela ya Brazzaville to ezalaki kaka vi ke arataki Poto ba stress wana ne memai na mboka wana est-ce que pele kozala yango Nicole mbali bosa kende Pointe-Noire te Nicole akenda déjà asala ta ba 3 tours akenda Pointe-Noire dekona mobali wana ndenge eza boye omoni grand frère wana o lelo tozoloba wana akenda kala Nicole benga ko na komi na monde théâtre na grand frère na ngai nazonga na ye na Kinshasa suka nango ifuna nazwa grand frère na ngai na ya na ye ndenge akendaka pa moni alobi na moni grand frère azongi ake lisusu azongi ake tour pe ndenge akuta mpe basololaka pe mais ce que pour un problème en voyage est-ce qu'il y a un peu de Nicole voyage est à fin de Nicole s'appelle la bande de connaître à Poto Bakoko Bengi s'appelle na Poto Nicole c'est la bande de connaître à Poto donc ça vraiment ça pour la cambo à Poto pour bon bon à Nicole ngana on dit malanga été bambo un voyage à Poto ça quand même $6,000 ou bien $7,000 il y a un peu ma vie à Nicole nandimi angoté et ça kama kamboyé OK nani o a décidé ce qu'on ça va démarche kuna Azam sur la famille. Non, pardon. Question de qui avant, non? Réponse est là, non? Ok. On va nous regarder. Pona kuna ba démarche pour na moni mutu pas zate. Funa lo ba clair na moni mutu azate. Parce que biso so famille to za koto. Famille Nicole ata moko taza kuna pas kaka grand frère wana. Donc pour na démarche à partir ya Pointe-Noire mutu na zate fallait que to tinda sikoyo mutu. Le qui fallait akende. Fallait kende sikoyo lobby. Na minute le qui ngope aleka ipela ba monde la bila théâtre. So botai na clean na nina ya malewa le qui ona pas zalaka. Abina pe na nina malewa ya azalaka. lokola ndenge akenda na bombembo kuna baninga pe basunga mingi na bamboka bapaya boyoki ndenge est-ce bambome déjà corneza ndenge nini tout ça parce que na mboka bapaya pe totika na kate bambome te bango na bandi so botala ki pe moi ça nazolela ka lisungi alobaki boy alobi Nicole akufi kutu ya kisezate alobaki yango alobi ya kisezate ebongo ya kolela Nicole ko monana c'est que bambome yete voilà là qui déjà qu'il y a qui c'est zate bon il y a quoi mbomé c'est que ba mbomé là Nicole té ya moi siwana numéro na ezali ya grand frère pe ezali donc mutu moko a déplacé à Brazzaville on a demandé bon si ko boko tonze biso tout ça c'est programme ça les lignes sungit il faut tout dans notre besoin comme il faut pas ça le bagi d'aller là bona blonde bolela ngabande ko na bino nyoso na mona ka nebolela ka eza que c'est content to mona ka bozo ke ko lelinde ko moko boye ndela lela ki na lobi déjà botika biso bon ça la programme so neti kaka leko ya bino o ya bino penza o ya makila ko alibota na lobaki yango déjà papa nanu na kati nga boate na ibina ko bana na gauche to na droite na kati ça. D'accord. Et l'autre, on va te dire, avant de faire des démarches, il faut retourner dans notre famille. Merci. Tout a sonné tout ça. Pour toi, il faut que tu aies l'autre. Pour toi, tu vas te battre. Tu n'est pas abattu. Parce que le message, je pense que c'est un scoyo. Tu vas te battre. 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 Merci. Président J.P. Massamba, Yoro Baksa. Non, je crois... tout déjà va lobby c'est raza clair ngai ko dépêcher mutu na Brazza parce que mutaza déjà c'est frère na bino lobby wana si mutako sa démarche a retourna ba formalité c'est lui au lebo dépêcher mutu na ba frère no futa sur ba hôtel mais mutu aza kuna la mieux placé ba retourna ba information ko pe sa famille
et puis bah comment bah ça dans ma famille quoi. Ça fait combien de jours Bandako? Ça fait combien de jours Bandako? Alors bah kokate. Na kokate na yebi grand frère na ngana. So ça li ke na ke ezakutu so ça li ke petite sœur a kei lobby. Wana motema na koza na moi esengo. Akei nanu. Kotuna tuna asala ba démarche pona ba pese nzela okende. Ndenya bimaki akei. Soki ke ya kei nanga ke beach. Ke beach. Soki ke asali yango azuba mikanda. Nde bile bo lobi ke bokozonga boya koyoka. Soki pe azuite. Soki bile pe bokozonga bokoyeba kaka kota kenda kinzela ngo ezala mindondo. Soki ya kei nde ngana kozana na esengo na bike déjà ya kei moi ba démarche bana mo kolandana azobenga kabino bozo sololaka. Mais il y a des comédiens qui j'ai dit. OK. On va faciliter la démarche. La petite sœur à Zadjakuna. Au lieu que Bisoto sont sur A, il y a en contact avec Bino. Pour que les Kakamba Moguna na siège, après ce rapport nous sont des allélis, à partir de là, beaucoup de bandits vont démarrer. Il y a un message à la famille et puis en contact, beaucoup de gens en contact. On est à plus vite que possible. Pour toujours pour talent. On est à la plus rapide. Yaka. Vous avez numéro et puis na moni lobby va commander les caca. C'est comme si parce que programme jeudi. Jeudi on a par rapport à Nini à réunion ou bien des centres qu'on a à Pointe-Noire. Bon, jeudi ezaki pour la petite sœur quand on a eu il fallait que jeudi. Yemoko. Na ba comédien te. Comédien moko alobaki ke na comme on est kimingai. Abaki ya okende dimanche. On fait la tendresse, il y a moi aussi? Oui. Voilà la tendresse. Aza mwa mbinga boye. Ala pembe, tendresse. Abaki ye akokende dimanche. Ata ndenge ni dimanche ko leka te ya okende dimanche. Mais lobby lokola yele ka kokende ya osele kuna na abaki peke soke za la moyen yo sope ya ke otika leki ti kula la beach a osalango. OK. Maman Denise azotala yo, maman Olivier Lembe, obisa bango ni na seneti mama. Bangonde baza ba maman oyo basunga plus bande kona biso soki likama ya liwa ikomi. Nazolela et pas ya maman. Nazolela pas maman Olive. Maman sociale. Maman bana. Maman asungaka. Namona musala no salaka. Tozana loka ozongisela yo te mais na opeso ka merci na musala wana. Nzambe mutazongisela yo. Ona lobi penza maman ko kanga maboko te. Ko kanga maboko te maman. Maman Denise pe ko tika liboto te. Liboto ebungisa ezolela. Bazana mutu te. Liboto za ba tike papa azate mama azate. Bayoke na biso mawa. Bayoke na biso mawa. Bon fele moko penda ya tongo to tikala mukie. Bo mwana. Bakota likambo yo. Susi na biso ezaka corps leki wana. Corps leki wana ya. Soki corps leki wana ye. Nabi merci na pesa na bango te. Maman kotika te. Maman Olive kotika te. Maman Denise kotika te. Maman da memaka mokumba. Maman da ebi douleur ya kobota. Bosunga biso. Poko wana ya. Numéro to pesa mingi numéro ya petite sœur. Pour moi to pesa ba numéro bébé te ça le quoi moi désordre. Est-ce que numéro ça fait pas nan. En attendant boluka numéro grande sœur go baksani oyo ndiko nabiti ngai nazali likamba koloba te nazosenga kaka nde corps kaka donc ya mingi te nasengi kaka Nicolas botama akola awa basesa so kaka corps nde ekoma awa salaki lifuta na ye en tout cas azokisa so corps nasengi merci numéro pesa numéro Bedi soza numéro ne pesa. Kasi yango yoza numéro Sophie, yazo pesa bino. Ah, tamu susu kuna pe ayima kamusu. Chez Docteur Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate,
nazo spermique kobota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. Vous avez suivi et vous avez compris que 097 82 82 67 67 885 885 097 097 82 82 67 885. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc je crois bien pour échanger avec une famille entre les producteurs qui ont une famille à Sernabiso ou à Tikibiso en tout cas, Boyokini Nileki, message nous sont déjà clair, ils sont vraiment clair. Et voilà, toujours quand même la précision, je crois bien pas major, je ne sais pas, par rapport à nous sur les Kiawa, pour nous sur le bateau, nous sur le Nini Oyo, au Robaksa, Ninge. Quand même au sali visite na yo na famille à Serre na biso par rapport à Yanyo Sobosololi Nino Yoko Baksa. On a obligé na comme pour mélodie à sa famille hein to sala kinaye sali na misala belé talaga liwane comme le sobriske boye ezanzela ya motonyoso donc to ce programme awa bien andako biso le quoi to kende fanda sko to solo na pour te retirer accord jamais à la musique hein pour mais dans la famille avec la famille aïe à tête de ça les musala autant que ça le programme psychoté bandene rolongo to na yao ceux qui to koraté to za la maman basunga biso oui maman Denise ali maman Olive ali bando pa moko ba ali basunga biso na msu ya autre ta na ba contenta hein basunga biso bali na yibike basunga kaka poto meka ko sangsa to me robenga kore yao to tika ya mote moni njoto eza na famille kuna muto binda a occuper azate donc bandango lelo nde to longwa to ça dommage maintenant to so ko na pas famille donc ba autoriser biso to ça dommage to ça lango mais to zela so mut oyo ake lelo na beach pas benga biso pour to mélanger ba photo na nzela moko to ça banzela mbalete fo nzela moko to ça la programme message moko ya makasi aux familles pesi corps non ba mbomé yango te par rapport à ça surtout ça ils a important non ya liboso ya kusala yango wana donc sikoyo on a me promettre to benga moto aza na braza yem ta expliquer ce soir moment te ata tout de suite là to ça la pète to bois qui dit moi quelque chose pas me moment pour to boy ko rebi papa voilà obika mboka biso congolais na libana mboka to se kana biso vraiment hein ba constatation so on dirait ba makako mo ka boy so ma photo ça les photos ça na musique on est to fande boy
faut tozwa appel na ye toyeba position ya aza nango nde tolongwa tozobenga ye toyoka ye so mambo mete biso mo tosala yango na mosika. Merci beaucoup Major Zolo. Président JP Massamba, pour finir par rapport à nous sur le Bamiawa entre la famille et Nabino producteur par rapport à l'organisation Matanga Yoko Baksani na parna. En fait Ekoeli biso déjà les a yolo ngaza natif a yolo à part hormis na ba petite sœur na ba depuis moi kala mélodie donc pour ne pas citer tout le bien on a trop tozara na ba lubumbashi belé na petite sœur. Père son âme, je crois, Major a impinglé Nyonso. On va voir déjà le niveau de ce que nous allons faire pour nous soutenir les bottes. D'abord, nous avons ta famille là-bas. Donc, biso donc plus un privilège dans la famille. Moni, bablo muso côté so qui famille PC accepter ce côté aux avoir retombé. Pourtant, vous avez basakata. Alors, bah, on chaque temps et là, on ça va tout ça la faut avaler la famille. Même beaucoup n'andeko, même beaucoup tu as faut famille peut ça accès, c'est pécité, ma belle kokota. Parce que la famille monsieur Ezali avant au Simba, ça là bas cérémonie na mon rituel, surtout habité. Pour biso de bana, mboko na biso muta kufi, il faut tout ça là 1 2 3. Mais yo habité tant yo Simba et betio, d'où tu incliner ndenge famille lobby, le peu aux ndenge peu major à lobby, on va soutenir le peu moins aux soutenir famille pour toler là. Petite sœur Nabiso, Arnaud Pe Malakimia. Pour nous accueillir un jour, vous allez les gens de Biso, c'est destin. Nous sommes tous obligés à Rolanda Bango. Biso un jour, Rolanda Bango. De Yango Toye, toute la famille, tout ça, ce que tu ressens pour tout là, la famille. Voilà un peu. Merci beaucoup, producteur JP Massamba, tout l'artiste Liberté, Oazaki collègue dans un groupe sans souci. Travail qui n'a Liberté, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Voilà. Par rapport à la visite au Tomoni, Major Zolo, producteur, JP Massamba Tokanisa et courant de famille et visite pour envoyer un programme qui n'est échange entre bango famille biologique naina producteur. Par rapport à ça, il y a une réaction des années. Merci vraiment, moi personnellement j'ai aimé, m'y attendais pas à ce que normalement la major on a fait ma samba basa la surprise et basa descente na famille et ça linga c'est ma case parce que muto akoyuko kabelo lo ko lia ko sombelo lamba mais muto landu na tanga makambo ezaka sina bolingo makasi parce que nous sommes des bantous na culture bantou to lela kamakasi muto akufi alors acte je vais ma samba salina producteur na biso major Zolo et ça lingue c'est on peut monter famille et réconforter sous famille monique musala o Nicolas sala qui ezaki musala pinza ya musala parce que sous ezaki musala malunga tout comme on a responsable local major terme masamba batika misamba ya bwe c'est que on est vraiment considéré dans la société ngai salinge sengo na monique oui ndeko nanga Nicole ndenge na moni major akiti masamba Nicolas okunda manoner parce que avant voyager dans Zalaki naie vraiment parce qu'on va na université dans hôtel Schengen to soleil qui mingi ba 7 ou 6 mois to soleil sous ngana na Facebook na bien Nicole bossa ninga penanga na yo parcours habiter à liberté na bossa no te na oyaka ko za muna ngai bon akamu ndenge mama grande sœur le bikuna ni kamalada Nicole to yebité pour biso to ba proche Nicole banda ku sans souci ya se mutuka na yenga to ke ba Nicole ne ensemble donc azaki mutabu milenga likambuté même place avant d'aller au hôtel Schengen, on a artiste comédien dans mon coin, mais tant qu'on a eu tout le machin, il y a bien comme tel bosso. Avec liberté de la place, il y a qu'à tant peine qu'on a liberté, car il y a un toyebi. Le gomme toyebi que c'est artiste comédien mort au Tinganazar. Donc autant Moulanga est paniquant, tout cabana chaque jour à 22h 23h. Moutouano on a besoin de Simaga Diana Makila. Deux alais Kingai, Nicole, Diana Makila, na moi n'est paniquant. De ce deuxième mot, on a sipel ma route au soin. Nicole habité panika puis fois soit part makila Diana tobité Nicole mon sera tête y pas tamboline au moins tout le monde peut parler panika to pesi ti va voyager qui peut nazala qui au courant nango merci beaucoup na sepel ndenge major abeti c'était pour na ko benga bato batana Brazzaville sikoyo pour na kotina mo loko pour na mbomma parce que faut pas tirer formol bien parce que na bi que démarche au moins temps parce que les artistes il faut contact à des pays voisins et c'est la peau cornée à bonne et difforme mais faut être formel bien pour abateti pour Zélande qu'on a besoin. Voilà. Merci Oyo to accompagner qui producteur Major Zolo et puis dans les producteurs JP Massamba pour que ba courant de famille visite ba nengeni ba programme ya artiste na biso za roleka parce que to
visitaki lisusu artiste oyo bomonaki tokendaki kuna sœur na biso et puis toye lisusu awa epai ya sœur na biso Mélodie. En tout cas boyoki baprogramme nyonso ndenge epesami. Voilà, restez toujours branchés na différentes chaînes na biso en exclusivité. En tout cas tokolekisa bino badétail nyonso. Vraiment coup de chapeau na major na acte oyo azwi vraiment, et puis luki basala organisation moko honorer mémoire ya sœur na biso Mélodie, et puis na sœur na biso oyo mosusu touti kokende kuna Tania, voilà, oyo auti kokufa akufi na pasi ya kobota, et puis atiki na mwana pe akufi, pardon. Et en tout cas visite wana nyonso to accompagner ki bango pour que to la sabino bolingo bazaki na parce que bolobaka ba producteur et ba ki para ba artiste était soki ba kufi baza travailler na bango, en tout cas ba bandona ba matanga na bango. Et mais tomoni cette fois-ci ba producteur, en tout cas ba koti makambo yo balobi ba kotika bandeko na bango te ba travailler na bango bazaki na bango ba pasaki na bango ba bon moment. En tout cas na ba dernière demeure na bango, en tout cas ba ko assister bango ba ozala na bango. Merci en tout cas tokutani bongo na prochain numéro sur Inza Malingi. Bye. Santo yo, one sanga loboko na sanga lolo yo, azo sale, sama kaba sangolo azo sale, salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana kwa Komba mara Yesu. Komba mara. Tiro. Yesu na ningina tachona Yesu. Papa na ningina tachona Yesu. Napena tato na bosambe na yo yoka bosenga na nga zambaka basae yoka shishe na nga ye zamba lole azo sale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na samba lolo yo azo sale samba kaba sangolwe azo sale salilanga Yesu, Yesu, oh, salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana kwa mwe. Komba mara Yesu. Komba mara. Tirobo. Yesu na ningina tachona Yesu. Papa na ningina temoye sangalo na ye. Kapena tato na bosambe na yo isamba to. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bosambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bosambe na yo. Salilanga Yesu, Yesu, salilanga Yesu, Yesu, salilanga Yesu, Yesu, salilanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, Yesu.
bisengasenga nzamba lola nalembi epi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisengasenga nzamba lola ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur qui on est ensemble na yesu elongo tozobana